tozalaki ya tobandi na biso mama nafali contrôle mami osani ba vidéo fali nafali na biso te tika ye bobobo ifali bientôt concert na février ça la promotion oh ya solo sini po ba simba te to simbela bango po ngana linga ndo kwa kani babi kakipaka kokolo kakipa nini kakipaka kokolo kakipa yana ba fipe na ba leka pe na internet ba ye na cible kutu na une fois bikasa na posa note bon ça va biso to tikela na biso couper obowelela lelo fallait ko fe mandeni awa to tikeli yo couper esika ko cha mokile zate biso wela kate malembe biso tato zi gratana asa kombo akosala makele na internet okita o mata ba page ba ozwa so bito fina lobaka osano film porno pour les automatiques ratakate mutala maraga na boya mutakala hotel ça c'est tout à pam. Merci chers internautes, merci de la confiance et fidélité au P-Sarabisson chez LV Télévision. Merci à mon boss. Chez la Vita, leader. Merci beaucoup à Victoria Maïtanga, la plus belle de Paris. T'es impolitesté, madame. T'es impolitesté. T'es obéissé. Souka. Donc, vous comprendre de biso. Donc, Paul Ventour et ma fille là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a Blaise Ntega les Bogards de Strotougar. Victoria Maïtanga, la plus belle de Paris. Victoria Maïtanga. Merci beaucoup na Karine Lelo. Yo penako na kuboara jamais. Yo. Donc Victoria Maïtanga, la plus belle de Paris. 1000 euros l'euro t'es pas naï. Déjà on a vu. Donc merci. Néné de colonne à Raoul Nkosi, Maïsa de Breda Moutudi moi Moutudi Ker Moutudi Poumon. To beau sanité mon général Gabi Katumbaï. Merci beaucoup le vieux Charlie Ben Lali, le vieux Charlie Ben Lali, je te salue. Et merci beaucoup notre botal Rabiso. Toi même nous lelo madame Angelica Madelena. Oyaminga to la ninga ya salon pona lubaluba. Bon, Tolani madame Angelica na salon ba osale suki na ye. Cheveux mon vitoko. On salon hein. Tessia place Toza. Toza salon Tessia na Bandal. Place ezalaki. Ex salon Mazenzongo. Mazenzongo. Ka Mazenzongo lelo Mazenzongo akenda na poto. Salon na etika la fille osa na kano salon Tessia. Madame na Simba. Simba ya solo ya. Pas Tessia makano. Oh somaki wa na Zandu. Sia. So molanga ya kenda Zandu ko sombeloko. Na mtena na Rwanda ya te. Na Rwanda. Na soma Zandu. Mamna ke kikolo ke Zandu. Na bo mbute ya. Mbunza ngele ke mamemile. Nde nani wana? Mamemile ngana aliki na mbunza. Nani on? Bon ça va na petit peuple matote mamemile ko moloba. Ça va toquer mission na bona. Merci beaucoup bika mikolo ba fingi ope trop hein. Ba finga na ba page, ba publier na ba page. Fini. Madame Yani. Balobi ni non solo on a raté on a yo quitté. Ah ba fingi o mabe. Babini. Ah ba page gandi ba publier. Oh merci na bino nde bo finga nga pona linga bino na kabela bino lote, bino bo kabela ngelo lote, eno ngelo lote zini. Sobo fingo te. Sobo lo belote c'est qu'on a makambu te. Ah OK. Sans te mentir zini na ndenga je. Tona makambu zini baloba na bango baloba. Tela ka biso na bango ba fingo na bango bana lelo ti ba comme si ba soka. Ah peto lo baté. Actualité exact. Mais actualité zate. Actualité lo baté. Au moins na minute. Na tanga nga comme ponga banga na mamti. Kota fali. Bambwa nyonso bazakoloba tant ka Karine Sima ma promotion fallait combien na fallait na bisoté basi contrôle ba déposer fallait obunda nango yemoko boko ta cible zela nana keno kuna tafana koma kumna malembi to bandina nzini to za batu soki to simbi actualité te to lobi te moi ba baloba ezate to za ka to bandina biso mamna fallait contrôle mami osani ba vidéo fallait na fallait na bisoté tika ye bobobo fallait bientôt concert na février. Arobeta na poto to muna mutu moko te asa beza makasi soka la bahona zi promotion comme te fali ngam na lobby ya fisto koloke ya nga chena nga se ndeka to beta chumbu nga chena se ni na chena se sala promotion oh ya solo sini po ba simba te to simbela bango po nga linga ndo kwa kani babi kakipaka kokolo kakipa nini
kakipaka ebemba kokolo kakipa babi ba kipe tata botie photo ba kuna te kakipaka nga bizini manga ça mamba na caméra te on comprend ta micro ta ba responsable biso peso de bito kipe to monde internet elali mabe promotion so faut bango ba sepela nde biso to kipaka pour kala te fallait obeta na février parce que to kipe to kipe ka mamba vena biso mo pao to rolata to na place to ba kakipaka pour ko ba to mo bazanga ba kelela bisa ta mo pa za te to créer lo mtu to ko tipe embouteillage na internet o mamnyolo ba ndeto bosa to ba kakipaka ko ba na des avantages biso te bango biso toza ba artiste sa podium to ningisa internet to pesa internet oh de to bila ba to keboy te o te fina to beau combien de personnes to beau ba yo mais le namoni la baron trop innonce bi ezanini te innonce bi ba bien promotion au biso ba charge to autres devoir innonce bi en fait il innonce bi ba na so pe kala en fait à Londres donc les autres obligés ba fiche na les gens qui na page na États-Unis font non seul on peut une émission pe ranger quand MTV to soutenir innonce bi za na biso bien biso so za na biso bien to ke no bien zini so la c'est ça que yondo za nzamba ba microbe biso infection c'est tout le temps to koti infection to yibio bo moto to yibio répétation to yibio bo mwana na ki bo mokolo to bambio ba age na biso po biso age ba na pété so to ba mama so ba mkezo e ba na te to ko taka na mbuteyage zini po sugo de no kangi boye kanzuluka kungana za ngana za na bango ka boye zini to vanzini to mama ba fali na moni bato wale kate 50 émissions 60 émissions ya ngai kunga kutuboye kate e sa kantanzela 4 badusa zolo ya kate za kade ko biso so ente e magana zo kanga batela na poto ko yate mais il a fallu to lobela a fallu obeta déjà concert na un peu bientôt baza mais ce que ba vient na so fali to lobele trop ba chino ba kota mangambango fo vieux mais les premiers décembre après Koffi Olomide za na Pullman il y a Pullman il a fait des nozala ndetinga nozala obligé to zala na ma case non là c'est des zini faut se longue invitation nga pas vieux ponga na nga biloko te ba temsa porte me demande tu qui on doit ya soutenir na quel bé au kota kitoko invitation ça déjà donc on a mo 20 to zala soutien 100% to benda ekoni biso la to benda ekoni ba ka na avantage so to bi yo to findi yo ne album moto tuna mikolo cible ya Fabregas te tolo apena tolo ba bien to sola yana ba fipe na ba lika pe na internet ba ye na cible kutu na une fois bikasa na posa note bon ça va biso to tikela na biso couper obowelela lelo fallait ko fe mandeni awa to tikeli yo couper esika ko tia moki zate biso to wela kate malembe biso tato zi gratana asa kombo akosala makele na internet okita omata ba page ba ozwa sobi to bito fina lobaka osano film porno po wane zo automatique rataka te mutakala wana otala maranga na bo mutakala hotel like ça c'est tout pam zini yo Jésus ça ça même na osna ki salo ça ça na bisena demo na elo bominga nde pas olobi film porno wana actualité automatique mais c'est que tu connais sur internet le kabisa mtebi nde to sala ngo ozo obligé ozonga na ba chinois ba chinois ba saka je vous aime ba chinois boza dangereux danger maras ba chinois so abi yote peto yoka ni kana ba groupe mais est-ce que namoni ba vidéo circuler Karine Mokonzi ayemi liboso ya 5000 personnes asali émission biso eza bongo asali live asali playback pardon ngakutu na mone omoni tunangani mo kande batoro bakaki paka koko ona kaka na lobango Karine alobaki ndengo ni na ne sabiso makelele fezana te c'est l'autre toi sur la salon Kessia toi na salon Kessia suki esa maman suki sala va comprendre mère Kessia bon sa suki kandeza la place ezaka extra mazenzongo donc na bandala motende basalinga kitoko so ça appelle mama tunisa nga yakutanga ka awa na melelaka aba castel na ngai ya kotunisa nga abino to kabo beta bato awa na manzenzongo ya musika te yakaka to kutana na me anozana vato melana ntono mela biso to pesi mbote na bamboto zo pesi soza na bien tozongi na likamba tonton file en vrai dit la baron obaki que abomi moto azaki sincère
En tout cas, pendant toi sincère. Est-ce que nous sommes les bébés baboya qui babida te ba pe baboy ba osela pe fali le côté. Tala tika eza délire. Na émission eza délire. Ngaina omuni zanepso zini tozonga kala makambo. Zini na émission mo boye tala tango Karina ndo sa promotion et pas via Pabicas. Mutu tout a télémele quand le quoi bangonde ba sa promotion bien. Tant quand bon ça va Pabicas le quoi pas gaffé boché non bon. Non ça sous promotion. Karina loba lo mona Fabicas abi Fabicas zama ele mutu na mutu awela coin na ye e bele ba benga Fabicas te petit wana te me ba salele ni na minute na cible na ye malgré biso ekeka bozo mona te malgré non senga ba chinois bo voter petit na biso ya mado ya na petit na biso tant to zama pena ba Fabicas mona na ya mado respecti yo na ba ya na za na biso bien bo voter mais ya mado merveille Yamado aza aba nominé meilleure danseuse africaine. Donc on comprend. Batika bon moté ma bé. Pour plus de temps que to ça ba non ma besoin na musique et ça là bien. Po banda totika imambo lo belandi tuma ba Fabicas journaliste mota leki ya makasi ba komi tina su consentir journaliste pena koti na pisana laksi mutakala magaza mi kwapin alakisi mutakala po choza te cop mi kolezo futeza kaka film porno amoni moyenza ta katika forme il bossa zaki ya sali clip ya laissez-moi tranquille alati polele parce que oh ya sala na piscine les aini nzoto elamba kati le bilo ba akoba mana tali commentaire vidéo wana kabato eza filtre longo la filtre video YouTube tali ça mitaka la vidéo moi je bois mon castel je viens de mon salon donc salon Ketia madame na resto après Sarabi so habito ya mbega na salon parce que maman na bonga mina pe test ani normal ça me kabelo te ani pe kuna ba na za nga pe kuna test ba benga na la team monde tiwana tikana ba benga na la team fungu na ngana ha Hollande te kuna pa jazz ka vuna beti 75000 vi na fin tana zaran arabien nga ma sabotanga na arabien nga problème tuti nga ndeti la team mota na binga nga ona la team mota to ane ko seka na ya pas héritier nani ona o seksa nga bonne bat bongo mi kwa ba te bébé ba na la vidéo na on héritier poto sani porno ba mi sa vidéo omonga ndena za boy na nga longi sonde ni te bianso ni me po kitisa couper na nga ezini bana banda okola tuna vient nga Serge Luko qui mannequin de l'Orient ngai na ebisio nga bana banda okola teti yango mona ba misusu ko ba mona ke kitete le ki ba bambela nga na lesbienne tuna bon ce qu'on a botandeni son na lesbienne a double ki na sala ngote je joue devant la tête de mes 5 filles na sala ngote na est-ce que pourquoi ba pesa ba identité o ya bangote soko zozwa yeba yango ba okango ndoki mutakisi mutaba problème mutanini yosko na kana yendo fo ba relation na nzambe zande nini et le reste je m'en fous si vous il ngoni so ba to bi ba ngaba ba mapango te ka combien pour ba na zo ba appel trop bon ba te ba c'est déranger Angelica te ka mapango ba $5,000 ozo ba 10,000 suka ba terrain. Allez, ma pango na ma campagne na ma pango à 40,000 na ma pango à 60 na ma pango à 50,000. Wana ma campagne. So mbongo nyo so zo wapi? Ozo mbongo wapi yo mwana mwasi? Ozo teka nini? Diama. Teka mabele? Ono ava oteka mabele ba so mana mabele. Mbongo yo zo ko so mabele zo ki yango wapi? Ba o tonga awa na. Zela. Madame yo bo mono wana kisi ya. Omwa be wana na nguma mo wa santa. Ngane na za boyo yo peke zo na nguma no sanzelo zino ko kufa mwana ngai. Ngai pena za mama lufu dijete ngai pena munaza parmi baso banda musala ya ko sala importation na exportation na lufunga vous comprenez mais comment on dit kufa ba bi kopé beba lufu kufa te bilengi na bongo bilengi lufu za skondeni soko za na relation na kini wana document normal wana bilo musu yo bimisa kutu bato bana ba document ba bimison so ngana sepela nde koma bon banal ba lufu za mabe lufu za bobo mais belelelo obike na ki somo lo na sekizina 600 oyebi epave maman abonzo akenda appeler Louf je te jure ya ba information eza makambo eza sini na koloba na mingi te na bombi page information sûre et certaine boya kotika mama ki dantela mula ibonde basa senga na mama Lufu ta balasinga obi mama sana finga kayo to vanda na ye na bumbu te webi te kuta sala muta veni we mama bango kasa kenda Lufu zela to kangelo e photo ngabi mes enfants on a des formations
makasi nani babi mama na yo tolingaka bajete zini makambo wana obomé na attention oyo obomé na attention madame zini makambo eza salon kesia na banda lon banda chibango so les gars immeuble madame place zaka ex mazenzongo ko samba no kutu so partout na bando bina okende kaka place zaka mazenzongo mona ka kesa mama suma sala coupe canon ya chocolat la forme moto donc chocolat quoi mwindo donc on a invité quoi maman na samba kutu te ma copine privée maman yo ba ko su comme nani ah yo comme président de la République Félix Tshisekedi ndeko Fati Tshisekedi Myriam Tshisekedi nani te obengi kumbe pamba za bonde to semi bami bozo semi so madame to sola te kumbe pas kota te écoute te ego bloqué pour YouTube wa moboya YouTube wa moboya kombo so ekotika bakani yo si sama bwendeni to sola madame. Ça va te comment que madame ce album comme aussi la ngana na salon single héritier autorité position de ya nini ezenya gafe abi single héritier autorité kasi na bino single la Karine Mokonzi autorité bandi na héritier na bosani d'accord tozongi bien single ya mami bon single na mami déjà c'est bon mam tout oser à mon pas on a poto basa ba clip et on mon mam tout opposition on ngane na zaka don na écoute salon parce que naza tout le temps na maman on ça la fallait tout ko ça ba maman boy matami kili ce qui est commis donc single déjà bientôt en tout cas ba chinonyo so boza brancher scotché tout ça en bien plus qu'avant parce que tout solo li moi maramo boy tout solo li moi maramo boy fallait forme maramo changer normalement en tout cas atabino na biso ba charge ba défenseur tout ça la moi effort tout changer moi style mais est-ce que tant au moni Koffi Olomide a bengi si ba charge na Brazzaville te Koffi Olomide bengi si ba charge na Brazzaville ko tout na mambo sentiment te po mam na solo na mino na kuzu nga me mama na lo hengete zini photo vanda na mo pa impression na ngezake il faut to vanda ba charge to solo na bino to solo sur na ba défenseur to solo il faut to apporter un plus ce qui pour ba Koffi ayambi bino c'est grâce à Karine ouais si mais maman c'est ça la ngana linga si to solo ka mikolo to zongi sela na ba sincère Koffi a pesi biso sincère nini oh biso to kozongi sela c'est ça normalement donc ya mam fala ki to vanda nde to soleil déjà na ozela déjà nani na ozela déjà nani Muna na nani na Fennec fallait to vendre to solo la stratégie mais parce que il paraît que groupe muso Karine Mokonzi zo bimakala trop te batine biso invitation mais non on attend yango te l'union fait la force même ata ba bimi ata ba commis 500 à 600 travail na ba on des compter parce que on mam na loba ordre de feu quota ponga na kina la baronne a yebiso na bine tété na kino gère to zana bino to kutana na bino problème ezani on a bito loba nyonso na caméra te biso nyonso tozwa temps ya solo la ce que ça mi bongo te to bengi ba papa mi ante ma papa FM na membre bazali to vanda on to solo la ordre faut ezala tant ba artiste ne Koffi Olomide za grand artiste azo approcher bino ba charge à part nini ya ba charge bo sala oui bo ça pour ba vieux quota bien sûr mais bo même lié ni toi na tonton so boko sa ba gag o e pesa makam na bandenge mobo bazo approcher pour biso to ba bi Karine Mokonzi ta promotion et promotion Karine on ça ngoye monter faut ça ngona ba biso tout toi porter ba même fois ba chaîne nyonso o lobela Karine Mokonzi la baronne et lobela mam et ba mambo to sula na réunion dans na solution que to la ndinga na salobi que toi ki na kati obeta to beta pena kati so ba tout ata bo comme ba groupe 50 so bo sa musala te de classement ezala po mututu alanda abenda ka makambu akima fo makambu evanda Karine a solo na artiste boy ils sont surtout artiste na maboko mais ça pourtant ko bossa na ke but na biso c'est la baronne si ya biso autorité morale ya biso ezoya donc by fort tout mo ramtu ponga tourner dans ça pour mo sota tina ba remorque vraiment merci beaucoup madame tozo continuer et merci beaucoup na Paul Ventour et ma fouille là to merci Gabriela Faïla donc moi si boto na bandal Ketia merci suki ba sala ka madame kitoko makas Ketia suki kitoko Gabriela Faïla donc tous ensemble madame to si sanabiso ba retenir nini Karine Mokonzi la baronne toujours ba to retenir que bientôt Karine on sala moko ezala single moko nzembo na ye moko ezala na Koffi
bato baretenir ke ntango moto moko apesi biso sincère faut tozongisela ye normalement vraiment pour l'instant moto aider moto azosoutenir Karine na musique na eza Koffi Olomide tozongisela Koffi Olomide ascenseur wana et toi na bastratégie bamakambo tosala déjà faut topesa sama à comprendre que ça on a fatigué ba chinois ça moi donc toi na stratégie to vanda to solo on a bana membre na ba bino na ba tout en tout cas merci na linga bino mingi mabanga abwaka ezaka kama na Olga Ndonga o etikali o sola tena bwaka pe o madame yo poko mo sola na lo bana paiement pe mes énergie ata carburant so non zo tena bwaka te point madame on fière makasi alolendo na kapena titi azidi na koba mi kwaka na viso zaka na 4 zile bien porter sa vieille zali mode mazisho zolo eza na ba bouton eza na ba tâche eza na makonze za yozini za na ngo fier poka yango nzamba pesi yo yango ndo pemela rapeli yango siko amani sana taka inse na zolo na yo wamane na ndoko sanzolo chaque jour na tanga insi na zolo no tato fingi o mama solo ba moso ma pesa lo lento na seki ka bongo mama 5 bana kwa mwana deza mama 5 bana na zala ka bo sima na bino ba mwana deza na zaka na bino accroché jusqu'au bout oui salon qui est ya bibiso merci beaucoup et tozonga bongo te faut to boaki yo solo là ya la bongo matoliste nga matoliste te matotoliste na bochango double madame. Merci beaucoup na Gabriela. Gabriela yo na salon. Faelia. Na qui préparer te mais c'est bon, faut payer ma place marambo. Ouais, préparer te. To za réunion. Yo do chefo de tente metando bimi boye soit chefo de tente. Maman que tu moi ça ngabzoba na mutu. Na bien. To monani zini to zali photo vanda na yebi to vanda to sola coaching peneya oui ya makasi mona li wana tondoza nango balobaka ngana isa ba travers na ngaboy oui na moi si makasi mais moi ba kina makasi na posa bata makasi sur makasi ko normalement bango ne ba sa force na ya lobi na lelo biso nde to sa force à la barre na kota na ba salon mais salon te vous comprenez split makasi boy na malili parce que faut tala ba fibre zo tala faut mona ombali yo za kaso moni derrière ombali o sombotoni émission je suis désolé avec Zini ombali o sombotoni Zini yeli émission Zini te na bika na kumisine ba fille à salon quoi biloko ni na okonda nzo tama madame mamba na TV madame monsieur Silie monsieur Silie si a Monica simele na lobby to kumisa ba fille à salon tobi wana mbali o baby c'est émission derrière moko leki apo bo mona ke bana poto cameraman kataka mambo isi kataka boya otala kasi na salon bo mona mama na biso vanda quoi ba comprendre biso bo comprendre biso des émissions hein bo comprendre biso des émissions donc on a lelo donc émission Silie ngasko elo na kraka pa mokonzi aka moko Nini chérie Mukongo na ye Luketo na Luketo Mami na lelo na tina chérie na sombeloni sombela ye c'est là ngamo avion te madame avion de sombela gali kabu na kisaki ndeki e kaba kisaki ndeki na kwanga omoni to tuna ngani mais la baba pa li kabu e manqué fort bomoni franchement ndeka mami alobai to tiela pena ton fali na se to tia na se obi pendant dans l'hôpital baba avion ngana betelo mo bomelo kwa mama baito se ressaisir te to se tenir fallait concert les année prochaine